libala likambo libala gentil lelo toza ana kimbanteke précisément na fait ça va pesika toye pona libala ya mama Solange na papa France bango baza bona mikili ya poto kasi awa mariage coutumier ezosama boyebi semaine passée tolakisa bino ndenge nini remise ya dot elekaki tozalaki wana famille ba papa France bapesi biloko nyonso basengaki basepelaki elekaki kitoko mingi entre les deux familles lelo toza awa na kimateke tala ndenge badekore batie peinture kitoko lupangu soin okondima te likambo ya libala moto ezawa sœur na biso Solange félicitations et remariage pa na bino yoka milolo na kati ambiance DG bandi esengweza lelo tokozala wa ti lobi na tongo fête na fête ya boye depuis 2021 bandi na na monyango te papa France umela na on attend futa tokota na kati to mo ndeni ba préparer bazolamba bazobongisa mena zoka déjà mbunda na biso makambo ya bien za yoka biso yoka ba mama nde ba obina mbunde zo beta wa makambo ya bien za na ata yoka biso yoka biso nzembo na ebyango bonga byanza ya yi bembika yebike mo byanda ya yi bembika oh kozolo mokoda bembika oh kozolo toke kokotisa nzungu lele yako toke kosa banzungu omo mami bwengi na koti kuzulu nzolele yako toke tika banzungu sumu mami bwengi na koti la wana baoge tika banzungu na dance teka bonga to baluka kuna teka wana bazoge tika banzungu kuna bagenda tika banzembo yoka milolo ezobeta mama buketika nzungu yaoka bobini papa leleza ya biso esengo makasi na mwana biso Solange asepelisi biso leleza mokolo na ye ya libala na ye oto satandaki na ngote mokolo yango ekokisami toza na esengo babota babala bavanda kitoko nzambe apambola bango nzungu boketika kuna eza nzungu ani eza nzungu ya soso lelo eza mokola soso ebeli deja soso ebeli tobandaki butu tolali awa po esengo eleki soki bilo mso ebeli bomemi su boyembi lisusu toza kaka awa lelo tomibonzi amona biso bie toza ya kokata na awa suka oyo ndaza libala libala nde libala lelo mokola esengo mokolo yango ekoki yaya tolingaki nde boye esengo nde ezalaka boye tobota na biso kobota elengi mokolo yango lelo lokola ebelemi yango moni toza na molangi na so tozosepela bananunga mumukembo bananunga mumukembo mama na ngai oyo makambo na esi bino lelo pesi mbwa zwi ndambu atiki ndambu mama Solange awa ba jeune fille bazobina wana yebisi yo mesuka esengo eza likambo libala gentil na yebisi yo babina nanu bonto ta bilo bazolamba mama na biso wana mama boni Solange ngai oyo mama na yo esengo kaka esengo nalingolo bata mnoko ya mboka bango bayokaka munoko ya mboka kolare totakuyimbilila totakukembilila totakusanisina kona nkembo bwabwa bubufweni bobosonage bwabo wana mama ya sœur Solange ana esengo na baninga ne ya chorale bazobina basepeli bakoti nzungu asoso na kati namoni kuna baosantaba
côté on na peut-être na tato ke côté nini côté ntaba côté ba sa ntaba o ba tumba bazo sokola kitoko taba o basela biso na nini na babar basokola kango kutute bakati kati kaka banyukidi bachebe épices mais bazo ni kango kitoko boni papa. Bien papa. Comment on a Némi? Némi na monyo zo sa ntaba awa. Ouais, tozo sa ntaba. Oko tumbango. Ouais, tozo tumbango penado tozo sala ngonga beno liaka na kapela. Mais na kapela basokola kango boyete. O penado ezo senge sukwa mazelo longwa ezala propre. Affaire muta ngoli yango a senti penaka basali loko eza pena na bon état. Bon, to sepeli to pesa ba félicitations ba kokisi mokano na Nzambe ndenge esengi ezala. Vraiment to bori ba fleur. Nzambe apambola bango na ekelo basali po ba kokisi moko ya likomi ndenge Nzambe atindi na mokili sengeli to sala. To pesa bango merci makasi. Merci beaucoup. Ya Nathan Esol Kambali. Ba ya ozo bala hésiter te benga na obiso to ya to bongselo pe makambali bala. Ba tutu ba monde ni fete ezoleka. To ya nanu kuna. Ndeko na biso to zwinza dinenga na kepane. Mama. Ebwe. Ya. Wana ozolamba nini? Bala. Libala loko esengo. Bala gentil. Mutu na lié de maison mona eza kitoko. Oh fumbwati. Oh fumbo elia Obama na États-Unis yango. Obama? Obama alia. Aliaka fumbo. Aliaka. Ma Solange oluki makam fumbo Obama ebimia. Ebimia wa yango nazo balola. Oyebisi ma Solange ni na papa France babala ina ba. Ma Solange bavanda libala bosembo, libala kimia, libala bolingo. Bolingo wana ebandeli je temi wana ekende tina suka. Batika loko kabana tamo kolomoko te. Baza na kimia babota bana ebele basina mibali. Tiko ba na ndambota la bango. Natala bango. Ngayeyo ndeko mama Marie to utimbinza. To sunga ndeko mama Marie. Ya Marie José to landi ya memi biso pota ko sungela misala. Yango to zalia to lamba nga bapese nga fumba yango nazo lamba fumba. Fumba na mwinde nzungu oya babo kilo kuna. Kilo. Nga moko lokwa na za muntandu, yango nazo lambela pe bantandu bandeko nga bantandu fumba kitoko. Ko basepela. Muntandu munde. Ngasi fumba batano niezo gagner kuna. Ezo gagner ba meka kutu te. Oyo ile bandeko na ngai na mbinza yaya. Esengo makasi bayoki leki na nga bali balobi jamais tokotika yo te. Tokotika yo te po eza muta ba mama social ngai mama social na lonaka yango bango pe balandi ngai toko na moni ba mama ko to ba banisu minkunga mama minkunga ya nini bo bandi ero bika ya mwana na ngai ya bali koko na ngai na sala esengo mbele ya moyo na esengo mingi donc nzungu nyose ko bela avant boko tanda ku minkunga to yemba kananu na esengo bula minkunga toko tsanzunga mbika na ndaku bula minkunga Eh bien voilà, tozoko batoza awa na fête ya mama Solange na moni ndeko na biso kuna azosala ngulu wana tozokota nzungu mbika donc awa nzungu nyoso kobela bakota wana loyembo minkunga tobenga mpo bamuta za bantu mutu baza ya na ta wana ozozwa ndeko na biso asala mbika ngulu kuna soka sisi bona tuni ba keso po kuna moto na esi yoso na pusani na kotoka kosakana te voilà awa sa ngulu na kijanti nyoso. Attends, Okati, Ozimoto. Gabi, maître Gabi. Maître, on va là dans
azaki mobimba alesi ko monene makasi omoni to loso tofonga pour les cas monnaie les pour ton son c'est mobimba on va expliquer c'est là afongola ngo déjà mai ya bocha mai ah après c'est bien déjà OK bocha mai toza awa siko tona ndeko sala ngulu kotoyo mbote papa na ngai kombo na ngai maître Gabi na fandi na Njile na quartier 8 na veni Bonkwe limara 8 oui bon Njile kutite Kinshasa parce que ça musalo to sala mingi to bi même si Brazzaville Gabon to sala musalo vraiment kuna to moni o sangulu pona fête ya mama Solange yebisa ngulu ya munene bweza ngulu moya mukebo chemwa loso na kati. Ah merci bon nazala qui vraiment émotionné dans le sens que c'est la première fois que tumba ngulu munene boye bon to sala souvent mi to tumba ngulu ba 4 mois 3 mois et demi pour to tsaka loso na kati. Mais vu que na devine tout ça ndenge mettre la dia solena mama Solange et c'était prévu tout ça l'eau sur la 4 mais te ko ça la circuit tout monde ngula ça trop élevé donc ça veut dire ça déjà là-bas 15 mois chauffer nga attention to OK oui pardon déjà là-bas 15 bino milinga ngo messana nango to messana biso nango na ba 15 mois ngula ça la ki nango yango to moni que non c'est mieux que to kata to diviser ngulu parce que les camps yango to diviser ngulu pe lo sonné to zolamba ba bengi riz cartonné mama Solange habida riz cartonné ndenge salaka to lambi lo so to se bena riz cartonné ya bango ya poto mais so ngulu ebeli to kozong c'est comme bimba après to ko emballer ka na ba ingrédients ndenge to embalaka lo so pe ko za servir mais to tsande lo so suna kate parce que ngulu za munene mingi mais nga za munene est-ce que mungu ekoti na ngobe puis c'est koti. Merci papa journaliste premièrement to tokisa kena on a ba ingrédients vraiment il faut totoki ça qui après monte ça toujours grillé capos kaka à lire sous forme ya fumée quoi pour déjà c'est déjà kubela pour totoki ça qui est déjà à côté d'ingrédients normal munga normal bon koloba et ça nango kolia te mais batunde baliande ba apprécier. Merci papa journaliste. Voilà merci et y en a tant toujours aider ba tantaba tozabana ntu ndeko nanga so ozobala ko hésiter te benga Kilongo TV tozala pour faire un reportage complet à Libala tozaki a jouer remise ya dot lelo pe toye awa tango bazo sa boui lelo bo mona fête mbesa bien ya boni bien papa comment on a mesmen mento nga perdon abedo kinaza pale kine ya kati do ya batongo penza batongo biso a to balaka biso a perdon to balaka donc to balisaka kuna ko loba donc naza esengo makasi de esengo pe na sepeli makasi ko moi libala ya na ngai donc ba se plaquant on sait jamais à faire mariage gentil c'est na nga va na ngona boko ndeza mo connait esengo photo sepela ngali kino mesmeni donc na sailo makemba ko fona kata ngo pe ndenge zalaka donc na ka donc kalinga ngo penza donc il faut ka tantsunga donc lelo penza komela kolanga kobina konguluma donc c'est na sepeli na sepeli maka baba on sait jamais na sepeli maka c'est na ba gros bisous mais na biso kuna ye déjà zolia mbika mais azolo babala kaka papa et Solange ngai asina bani olia vangu na olia libumuke na olia na bona na sengo makasi leki na bali ye déjà bandi avant olia de mbika na donc des fois te hein kuna ya loso kuna ba osa loso ya nata ba olamba loso kuna ba olamba loso je pense que bomoni yango mama sa olamba loso kuna do lelo avant va eza lelo oye au petit mbamo biloko ba bolie déjà pour ya bazwaki mbongo dot zena bino bokom suba manyanga biso toza ba manyanga tolinga te tozwa défaite tala nzungu ya loso tozolamba biso tolingaka bato balie batondi me babokilo na biso baza batando yango tozosepelisa bango baya balia na bango bafete malamu na bango babali nzambe apambola bango babotaka nga na suweteka mapasa banyanga bana dissecteur voilà que voilà to
Toko ba reportage na biso mbote mama. Yaya Solange. Nga yaya na yo. Nazana esengo na mukolo ya lelo. Na mukolo ya lelo tozana esengo biso nyonso bandana yaki mukola mibale awa. Tolambi liboso bakwanga. Sikoyo banda bakwanga obnom tolambi. Biso batolambi yango. Biso batolambi bakwanga. So ipe bolambi yango bien te tokocha ba point. Te babo kilo ba cha point. Babo kilo mtu ba olia bon ba cha point. Batia point. Yango. Biso moko tolambi yango. Donc penza esengo makasi yango kaka tozo betela sete ya Solange. Simba mobali wana kitoko. Simba ye soki likambo bobongisi na kati ya chambre. Ko bimisaka makambo ya ndaku partout te. Bino mibale surtout mwasi azalaka première conseillère. Donc yoza na tango pona kopesaka mobali na yo toli. Merci mingi mwana na ngai. To sepeli makasi nzambe apambola bino. Lelo seke kudia kusabalala. Lelo kolia kotiabalala. Biloko ebele lamba miawa kolia kotiabalala. Komela lisusu masanga pamba. Kitoko libala kitoko. Yesengo. Olobi? Nantaba nangulu babomi tokolia. Ezali awa. Donc lele kolia kotiabalala. Kilo nini papa France? Papa Frank. Nzambe apambola ye na makambo asali. Alongi na makambo nyonso ni kutu nyongo etikali te na libala. Ba mususu bazalaka na bango yaka tovanda na biso me ye penza tembe ezali te. Asili libala nyonso na kimia. Yango to sepeli penza, to sepeli makasi. Merci beaucoup. Yaya sepeli. Na mwe mama msopa ngalo bino bozolia déjà biloko balambi ya babu. Kuanga na keko zwa kuanga na lia to banda na poto za biloko babo kilo. Poto za na makasi. Soki to lela no biso na to bandite na to lete. Mwa to za na makasi ya babo kilo na poko ezate. Et puis bino mo boye baso bolambi kitoko to bolambi kitoko. Yango wana kasite to lambi kitoko donc na ya siko babo kilo ba ya ko lembo baso. Oisi mama Solange nini? Mama Solange basali ka munene na papa France. Basali ka moko munene. Papa boyene okota na fenêtre. Akoti na porte yo Djubulu. Na lati kutu na lamba ya papa France bongo na sepela. Lati déjà. Na sina lati yango kutu. Eza kuna kutu na pokwa. Oh. Tokochana nu Yesu pembeni bina makusu apenda dongi savo yote wete. Voilà, bon comprendre les aboués. Tozo des annoncés na episode eza première partie. Toyaki awa na Kimanteke wape sika bazo préparer ndeni ba yamba babo kilo bozo mwa ndenge lupang mubimbezali babo kilo esika ocha lokolota mso kozanga poko lia ko mele kozala awa tio moni boye to ana esengo papa fana mama Solange bo umela na bino bo umela bobo tabane belé bobo tabana 17e mwana ndebo pesa ngandoyi opesi no banoko batata mwasi ba mama kulutu oya 17e ndoyi na ngai rabi ekosa bien na mwe ba mama ba koto c'est vrai ba lobate bazaki oyemba ba so ba kotsa nzungu na ndaku babani koyemba so ba kotsa nzungu na ndaku babani koyemba
Mama Coral Nunga. Coral Nunga. Bisaka mayembaka. Bisaka choriste. C'est Bamboma. C'est Bamboma. Ndenge bozo beta minkunga oyo ambo beta na église. Kaka wana na ba dance kaka ndengu wana. Différence ate. Oyo Coral na bisa mission. Na yoki nzembo ya Kikongo bobeta liboso yoka nzembo kitoko zesu ndeni. Toyeba soko I love you. I love you. Na binga ba jeune fille I love you. Hey, Nata yoka I love you. I love you, Jesus love, that Lord. Solo nanwa soliste. Soliste nan. I love you, Jesus. Soliste na bon pe jeune fille. I love you, Jesus Lord. Jesus Lord. I love you, Jesus Lord. I love you, Jesus Lord. I love you, Jesus Lord. Jesus Lord, Jesus. Love you, Jesus Lord. I love you, Jesus Lord. I love you, Jesus Lord. Jesus Lord, Jesus. Love you, Jesus. Even tell myself, I'm listening to you. The Father qui s'est papa. Jésus-Christ, je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je t'aime, Jésus-Christ. Kiswahili. Jésus-Christ, mina kupenda sana, mina kupenda Mungu, mina kupenda Mungu, Baba Mungu, mina kupenda bozo ye fota zo kumpa nzungu, kupenda Mungu, mina kupenda Mungu, Mungu Baba Mungu, nakupenda Mungu. Ninakupenda Mungu, ninakupenda Mungu, Mungu Baba, ninakupenda Mungu, ninakupenda Mungu. Anglais, siko anglais. Mungu Baba, ninakupenda Mungu, ninakupenda Mungu, ninakupenda Mungu. Mungu Baba, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mfumu Yesu, mfumu. Mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mumezolange mfumu Yesu, mfumu Yesu. Eh bien voilà, wana ba maman bazo kumisa nkolo Yesu Masiya ya Nazareth po alibala mama Solange ezosala esengo likambo alibala gentil likambo alibala esengo esalaka bien likambo alibala gentil yoka ba mama nde bazokumisa Nzambe po alibala oyo esali kitoko mingi tango ba mama baosepela boeseke lipamboli makambo ya bien za mama Solange boke liboso ezalaki première partie ndeni bazo préparer soirée kozala bakoyamba famille awa ba mama bazoyemba na anglais yoka nzembo merci natangi futa Desi Mabilili merci à Gauthier Kele merci mingi pasteur Kosi depuis Belgique le vice Cyril Arsène Modabi na Bosanté heureux topé félicitations na Junior Boyika et Longon Angel Boyika félicitations na bino papa Fang na mama Solange bokenda liboso Yesu Christus, your descarde Yesu Christus, Yesu Christus, your descarde Yesu Christus, your descarde Yesu Christus, your descarde Yesu Christus, Yesu Christus.
Agence FB Business International. Otindi Biloko Ekomi. Agence Oyo FB Business International. Ya papa Fiston Basende. Sokolingi yotina mbongwe. Alléluia, oh Lord. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas vous la vie. Naïne, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma madame. Nouvelle, il y a un FB International. Ils ont dit, nouvelle, il y a FB International. Il y a un naïmbi, que Dieu vous bénisse. J'aime bien biso amour du prochain. Yango, FB International, à Yéne Yango. Le tout est ngai koko Patrice na yekoupe Sabino nouvelle ya FB International. Fiston Basende Jamba Pambrayo Anubi Bona biso Bandikurayi na occasion ya ba fête oyo déjà ko kayina yango na grâce ya Nzambi ndi FB International asaleli biso tuyuka bien. Réduction. Il y a 10%. N'a l'oublié 2%. Pour les gens 1%, 10%. Mais FB International a l'oublié à ça la bolemu. N'a pas fait il y a réduction. Il y a 10%. N'a collignoso. Tu y FB International, Azari, Mouto Azar Sungabiso, partout. Na France, na Paris, Atananda, Chukubengi, FB International, Aguya Koujakori na yo. Atesa ya dimension nengini. Kamatengu, Atiamu, Bali Yemba na Moko, sans problème. Le Lenginga compétition. Na Uchi Koujakori. Na réduction il y a 10%. C'est-à-dire, ce qui n'a pas collé na yanga, oui, j'ai qui n'a valeur, il y a $110. T'envoyé na FB International. Réduction. Oh yo, FB International a salé l'émission. N'a foutu sur 110 T. N'a foutu le goût à $100. Oui, c'est là qui n'a foutu à $150. N'a foutu à $135. Il y a $200. N'a foutu à $180. Donc, ils ont quitté 10% de Koulungwa. Occasion encore. De profiter. Na temps où il y a pas fait. Continue à coller. Na FB International. Donc, quoi ici? Merci. Fiston Basende. Moi, la madame. Moi, la mère, la Lubakaluko, la tata naïe. Moutima ya Rusunga. Voilà. Ngaïko Patrice na Rubenga Bino. Partout. Aux gens à Paris. Attends, aux gens wap. Au Bengi Kaka na numéro utouché. FB International. A Ruki Tata wap. Bilo Konyos. Même Mituka. FB International. Toujours au Krita. Tu Kametia, hein. Tu es là, hein. Mon aïe. Tu 90%. Voilà l'occasion. FB International, à ça la kabula mouté. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tout le va quitter. Oh, tout le va quitter. FB International. Voilà l'occasion. Et puis, ça met les bisous. Éternité. En éternité. J'ai toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, mbote na bino nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolamu. Nzamba sala biso poto sala batu bolamu.
quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et là, on y a fait ma lame, où ils ont pris le peuple ensemble, et biso tozawana, on a retenu parce que il est commis tellement mabé. Trop de déceptions, ma choc est belé, ma camé belé belé. On t'a dit que ça biso na boula on peut na kinya, et ça est sous Massia Nazareth. Et on a eu bino, on a musalanza. On connaît le bébé na olobate, na olobapo to aka bien. Et par la grâce de Dieu, tous alaka bien. Bande ronions tout na ba fête o. Aux ana famille na Kinshasa. Aux ana famille au Sengelo Sunga, aux ana France. Aux ana Katia France na province Nyon Soko Zouama. Mais na Katia France, bien aimé. Tout cela papa Fisso, voici l'occasion et puis ça meliba na Nyonso. Oyo lingaka otinde loko na Congo. Yaya yeba que réduction eza à 10%. Ngana zo bisayo réduction eza à 10% de konanga. Benga kaka papa Fisto ba sende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko keyo che loko na yo et komi et azobanga nzambe parce que yebi ba biso ba oto za na kati azobanga nzambe papa Fisto ba sende et on songa na lobby crédibilité ba batela surtout lobby to yebi moi na nzambe aza très poli très respect atoza na ndako lobby aya utikilo carton aoya rarement on a patron mo se déplacer to autinda bato pe azoko obligé carton conteneur les ofungwama tant soit kitika pour quelques jours pour avoir na biloko bato c'est une grâce alors partout kozala na France carton ezalité benga ayotika carton au charger biloko sengi ba kozwa ba ko se déplacer ba oya ozwa famille oyebi mboka otoza tant musuli sungi ya libota yeloka kolia lem spaghetti oyo négligaka et ko sunga mona Noël et ko sunga orphelin moko et ko sunga membre moko famille alors désormais appelez ce numéro là oyeba que bien aimé 10% réduction montant oyo futa na FB International au long lion 10%. Voilà. Obande omso ba oyo sengote et c'est Yesu Massia Nazareth apambola papa Fiston parce que tozolo ka bato o salisa biso pour tous en facilité au salisa pe baninga. Yesu Massia Nazareth azolo ko. Benga kaka tout de suite là benga lo ba passer de la forme ta lobby ya ngona papa Fiston biso to bengi yo. Na bande ko msuba lobby et passer de la foi confirmé aux sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi. Tu dis que Yesu Massia Nazareth pas za mo compte. Pe mo bikisa biso. Aoti na biso to soutenir baninga. To soutenir la Fiston ba sende par la grâce de Dieu. Obana Nzambe, Ibota Nzambe va se retrouver dans des déceptions. C'est le temps au Tché et commis aux yeux au Pambolinza. Que Yesu Massia Nazareth Nzamba sur le Pambolinza, à quoi il faut de plus à Salabino Bolam. FB International, agence Abana Nzambe. FB International, agence Yassir. FB International avec Fiston Bassende, moi Nzambe. Yesu Massia Nazareth Nzambe Nanga, à Salou Bolam. 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International, Julien Bassende, Tati Bayo, Ignace Malalou. Papa, onde você engana? Oh, kasi na kanya sa. Me, o katinga suki. Papa, o muna katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. Sina dentista. O katinga suki, o muna como singa babani, papa. O como singa babani, singa tipo essa. Nada dentista. O muna como singa babani. Oh, pronto. Funda suki na ngapa, papa. Katinga suki, o funda suki. O muna suki na ngapa koni. Tudo. Papa, o funda suki. Sai de mama. O funda suki na ngapa. Oh. O funda suki na ngapa. O funda suki na ngapa. Mama, akufunda suki na ngapa. Suki na ngapa kipo ete. Suki na ngapa koni. Na yaka sali sama senda salinga suki. Akomi singa mabani. Akomi singa mabani ndenge nini? Akufuta suki na ngapa kimbia sasa na senda suki na ngapa koni. Mama, akaje suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tanga produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la damo susuté. Et quand il est suki komi ngai. Na sala ko suki dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand on signe, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki ten. Tala nga depuis na koma na suki bede tala.
yango mosi kitoko lokwa yo ti lelo yebite eloko osela suki nango. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la